bongo to sala masolo abolingi biloko maki abiyaka na de maki kaka abiyaka na de maki kaka oye nango kaka na sa ba cérémonie mamaki wana abikomona ningo mata donc ba okamwa yo abiyeki kutana sanga bimona biloko amino saka na asanga utu photo de ça cérémonie on la kivu abilo mo bongo abilo mo bon abioki ya pas de problème na ngame lobby pour na midi midi juste faut couteau awa ok na de maki wana nga bien ok tengala masala nga donc ye de maki nga pe de maki basa pe musicien pe pas musicien pas musicien mais ya ka beta na groupe mususu donc il faut aussi mabino mbale bozo quoi je ça là que na zeli masala ba 11h30 ay peut être samedi il faut que ça ait faut 12h juste écoute biso wana na zeli masala ba 11h30 ngabi on nga fera que vite fait pour na boy ba problème na raté matina ngango mala ke na ko ba 12h mo ba 11h54 bilo mo bongo atemi na nga siko na ozela eko ba 12h pour la kota mpongo pe nie mutala ati et moi portail moi mabaya ka bo fongoli okoti mais za clôturer na ba fleur mo na kin na Congo za bo fleur ngo za so kachango bo misa mama mo pembe boye ah oui na mola ba nini ba ni ba na clôturer na ba lupango kala oui je vois lupango ne gars ba clôturer ndengwa sikoyo 12h juste ko kina pousi portail na koti abe ne la sole la odi naza mza sanga karibu omoni odi rien na pousse la porte odi rien na tindiki porte ndaku porte ya ofunga moi légèrement ouvert na tindiki porte ndaku na maki na maboko na maki na ngana chango na zaki na sachet voilà paf ni porte na funga na mo niau ya mwindu avant likola mesa munene ya mkenda non niau pena niau normal avant likola mesa tana fongoli porte na moni avant likola mesa donc la direction na ngai pour mesa ki liboso la direction fongi la porte moni mesa la salle table à manger atalinga pena binanga Romain Aiko Rudia Nyuma eza blague te boye abina Swahili nga alobi Romain tanga bando loba obike natika na kidiba obi tanga silisi kaka na baluki na zui sachet wana na bwaki yango na banda mangu na lelama ya miso ekitanga parce que nga nayi mutu moko avant kuta kota ndaka ngangana ndaka naka na internat tellement que na non sentir manque d'amour pour maman tikaki omona nakenda kozwa kisi ya basi déjà ta mwana muke wana déjà na internat bakatanga banzolo komoka nga so na bengi fina cheo boyo soko talika loboko na nga oya olinga te okoya ukata na internat na bandundu waaw mais comme musulman avant tellement que le garçon moko na Hamza wana alors c'est la minga bilo mo boya ba fi soki fi wana sambela baza mutu makasi kina mekine loko na ngane simbite ya to continue na ndaku ache basine ache mai ache ba parfum invoquer ba esprit na ye akotobenga garçon moko muki aza chaste to bengi komba fi wana garçon na komona fi wana ko ndenga lati za tozo mona fi wana kata mai beta bilo nyoso ozo mona donc tango na so ya bilanga ba moni fi wana za boye ndenga lati ndenga za boye abi oyebisa sko asa garçon la mke yebisa ye loba na ye ke ngana ko loba te koka mutu aza mwana mke wa yebi basite ina loba ela zo loba aba kata mai wana nzambe abikisa bana na miketo na utiliser wana nzamba abikisa bango po milimo ekotela bango bana bazoye bana bete bazo mona kaka na kati ya mai te amoni ka mutu na kati ya mai azoloba na ye
Après c'est ordre. Après c'est ordre. Il y a bisa ye ka bimate mana venir. Na quoi venir. Alors bi pe ko ngata na bimate na kuta fia na quoi. Oh. Sur envoûtement hein. Sur envoûtement. Ozomwa. Donc a deux numéros, donc numéro na yo moko ezalaki d'abord Nzolo. Ya Nzolo ko ya na katina nga. So simbité. OK pas le grand maître Hamza. A invoquer ba esprit. On m'a dit ba petit la famille na bango. O sa boye o simba été peut-être pas sembler la bien parents na ya bonde la ka za la protection au moins simbité maintenant okende kuna nga za boye to simbaté grand maître biaka to ça numéro. Parce que bête on fait les cas. Si mukolo oyo na kende okuta na pasteur na ngai na expliquer vie na nga na sali cure d'âme abondeli po na nga jour aza ko bondela po na ngai mo ka bisenga ke no misu na ngeza ko baluka misu na ngeza baluka lokwa nyoka na koya na se na koma salite na rampa lokola nyoka na biso mulimo nyoka nde bakotsenga soka nini na yebi pete. Omoni ka mutana nzambe te babilo muso sala ozoye bate place nezo mema yo effectivement ozoye bate place nezo mema yo en fait ndango ko lobby ser wana bali ko te yo a détailler vina nga blo to sala salité to bima to yo zo loba nyoso nazo lobela yo ke azobeta ngo exact te mais azole kondire juste azo frôler yango donc azo comprendre que non eza nzambe nde muta olobela nga abinanga yuso tiki makambo opesi bino na nzambe te avi mulai te tanga betingele wana mamoko souvenir mamoko anyau eye abia oza chance avi nanga po na profiter soki na continuer nga na odaye to prier na fi wana na sanzete to prier na ye na sanzete na biso kokoti c'était un 13 mars. Année nini voilà faut avoir 1990 91 après mbala moko yake na ye na butu wana na lala non 2 jours après na olala na lotando to moko na kufi yo pone pesa ngala so ma décision wana na kufi na do miloti ke na kufi sikoyo na kei net na kota na lola ne na koti couloir moko koto eza neti bato baza nzambe koto eza bata satana nga sikoyo na kota koto bata babengani nga babengani kota nani kota nzambe babenganga yo fo ke kuna nga bitenga na ke kuna te babenganga yo porte neza kuna ko place ko na otala kuna bata zo ganga baolela na sutuka la pongi na tongo na bete tata na biso lisolo abina ngomoni yo nzamba boyi yo pende na lola doza mutali felo jour après ata na lamuki na tongo na ju décision ngabi c'est moi vraiment makambo ekomi ma sérieux diable siko atelemeli ngai tellement que na gomaki na ko mata makasi voilà église avec église à Mounene, batianga na top na sommet. Voilà. Après pasteur nga. Deuxième. Ce que tu as vraiment matamakasi, jeune, expérience peut vraiment la vie exacte. Mais au quoi na c'est mon église, c'est voilà. C'est voilà ça qui finit à Paranaï, père na directeur à Bempo. Na Cameroun. Na Kalilar. Nakomona kozwa servant toza le roi moi fiançailles mais et bazaki na mama nzoto ebele passer à quoi koya eza réalité c'est comme ça je peux pas le nier voilà ayo kozwa zemi servant tango ekoyi to koyi église va ebe na bango te voilà alors ayo kozwa zemi passer la sainte si vous allez au zemi on a visité nga makambo wana olonga bazemi tout ça déjà mabe que sur na deuxième mabe en tout cas ngai osimbate on dit moi assumer en fait ndimi na assumer mais moi ça za ko banga ba parents na yé faut dire quoi bas ayako annoncer ngango na ba juillet ba parents bazo préparer ba tinda na Benin pour que ça
baccalauréat na Bénin parce que na Cameroun azaki ko raté mingi ba faciliter pour ça bac majeur ou bien mineur non azaki déjà ba 18 ans azaki dans mukolo ba 18 à 19 ans alors ngapelaki na jeune na ba 20 et quelques donc na donc yo sala ke ba parents ne batini na Bénin akei na Zemi sans kaib sa parents aka Zemi mon Benga si koto akei conscience na ngai et comment travail bonga bi ole ke likambo ya obetela nga awa bo benga pela longaka na longaka Cameroun pona ebi ke ozonga retour ya la longwe Cameroun ba mona kena nga na Gabon. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Effectivement, comme vous le savez, dernier virage de votre émission au Boulandara partout. À travers le monde, Bambote et Sika Bozali, effectivement, dans la carte à Bruxelles, toujours à Bruxelles, la paysage moi à Kitoko. Voilà, donc, été en haut déjà. Moi, température, n'a pas dans la température estivale. Tout ça, moi, Liban dans le jardin pour la rejoindre mon pépé. Mais c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je reçois pour vous un serviteur de Dieu de l'année Oyo, un pasteur Francky Mboma, tu as la Belgique, à la carte à Bruxelles. Pasteur Francky, tu as en tout cas sur parcours naïe et aussi son passé surtout parce que dans le témoignage, moi, il y a un néné, il y a coupé ça sur parcours, il y a vie naïe. C'est pourquoi tu as toujours l'occasion, il y a un coup de naïe, plutôt solo naïe, pour édifier toujours Balanzambe parce que l'émission, tu as pour édifier Balanzambe. Oyo Bokoyoka, ils ont dit en tout cas expérience, il y a vie. Également il faut servir aussi pour la bande de sousou oyo bazali kolanda bao bazata suna libunga bao bazali kotambola malamu te bao bazali koluka via facilité et bien ça sera aussi une occasion pour la côté à bango pour que bakeba mukili tozali oyo eza mukili ya kosala nango te il faut koyeba ndenge kotambola pour que ozala en tout cas na nzela oyo nzambe atindi biso tozala encore une fois bon d'abord ici Francky pasteur Francky. En tout cas, bonjour frère Alimia, na sepeli mingi pour l'invitation na yo, ça linga plaisir. En tout cas, bonjour bonjour na ba téléspectateurs na biso. Merci en tout cas passer pour nous demander d'abord invitation pour la rejoindre le za week-end. Nous va passer vous en rendez-vous belé, vous va battre avec un bino mingi, mais quand même aussi quand même ngonga, il y a qu'on disponibiliser pour tout na tout solo là pour modifier Balanzambe, mais pour la rebanda pasteur Francky, je crois que il faut d'abord découvrir qu'on a bien un pasteur, bon, c'est vrai que les pasteurs, c'est un peu général. Souvent, on s'est présenté, vous allez pasteur, il y a Wapi, il y a l'église Nini, ou comment pasteur Nini. Mais d'abord, expliquer, so appel là, et pas un zambé, ça l'a. Alors, on a eu, Nengolobi, comme on a pasteur Francky Mboma, on a pasteur depuis 1994. 94, bon, longtemps, voilà. Depuis 1994. J'ai connu Dieu dans la Ebinzambe. Naoumelaki vraiment te pour na kota na musala nzambe. Donc cela veut dire que c'est pas qu'Nzambe na ba circonstances moko un peu compliquées. Alors chaque mbala moko na bank na kota mbala moko na kati penza ya bonzambe. Alors tu rebete yango masolo yango hein. Et puis tant on a koti et puis na qui directement encadré na église nazalaki voilà na Congo na Kinshasa na Congo na Kinshasa. OK voilà. Na Kinshasa. Bon d'abord tu as okende liboso église nzambe malamu ndenge zalaka. Après, mais je n'ai pas chrétien engagé, je n'ai pas aucune église, tout ça là, mais tant que je suis solanga, et c'est un peu de côté ça na maramu ya Nzambe. Na mi côté ça na maramu Nzambe, et puis tant na mi côté na maramu Nzambe, et voilà la une église pentecôtiste à ma campagne, na ba yebinakin. À l'époque,
voilà bakabwani na nzai malamu ba yo s'installer na ma campagne. Donc ngana yo tué wana tu ko sambela wana et puis après na komi ko servir nzambe na kati église wana d'abord comme frère, après comme intercesseur, après comme gagneur d'âme, mais entre temps pe na zero ko aider pasteur moko na bandal parce que en hôtel Bumbashi bandep église na ye. Donc aider na musa nzambe, ça veut dire que to kenda ko sala ba modération kuna tout ça parce que azaki vraiment une équipe te ko aider pour autaki aki mupaya na kina hôtel Bumbashi aye voilà azaki na bandal na vini Lubuzi a installé église na ye wana. Alors ngai na frère nanga moko Fabrice wana okende ko aider ko sala modération tout ça là, c'est là où siko na kota yivuma na musa nzambe er moko pe ba kotika bino exhorter tout ça là. Et puis après par là tant il est pasteur nanga ko remarquer réellement que na vraiment na appel et puis a ebisinga que non il fallait qu'il to encadrer nga. Abandi ko encadrer ngai mais c'est pas ça qui pasteur na ngai té. Nous j'avais pasteur na ngai mo alinga mingi na église pentecôtale pasteur rebelle. Alors pasteur na ngai moko alinga mingi pasteur nova ne pemeni moko pasteur Katonia na pese mote de passage. Voilà. Abina ngabi non. Il a bioté à Roro Zoyo Garaboete, Malamoro, Okoma pasteur Panaye, parce que aussi mbaté. Donc, à Zongi Singara église, il y a comme encadré, il y a Robon de la Ponanga Bachenga Maboko, comme évangéliste. Voilà. Voilà. Et puis après, tu vas nous travailler Karabongo, évangéliste après, en 1993. En 1993, alors, il fallait que Nabi Makongo. Tout Makongo, objectif d'ailleurs que nous autant à école biblique. Mais en fait, là, quand on est passé le big, au cours de la 1994 normalement. 94. Parce que 93 déjà, vous avez déjà passé. On a 93, on a vraiment pasteur T. On va botter ma boko comme évangéliste kaka, pas consécration, puis on va bonne la pour consacrer au nom. Donc, va choka ma boko, donc voilà, au sala musala nzambe, ça le rôle la coordination, mais le rôle la permission, c'est quoi Kosala. Voilà. Donc, en 93, déjà, vous avez déjà la 4. Là, il y a la 4. Ok. Voilà, toujours bon en 93 là. Après, il fallait qu'il y ait bima. Oui. Nala muninga nangai Fabrice, abina ngabi mais faut tout mato côté ba Nigeria. Siko on l'a repésati. Ouais. Au moins ma période dans la Congo donc ba jeune serviteur, voilà ngai là à l'université. Voilà. À l'université, c'était chaud. Via auto le boulot. Alors, bah là, maintenant, on continue et ça soutient. Alors, bon, on bima kaka to kendeka ata ba Nigeria kuna to evita muzungu la poto pe et obimela ba côté kuna. Alors, il fallait que to bima, nzela ngufala to kendeka des mots très compliqués. Ouais. Nzela nini, il faut qu'on soit bateau, ba bateau ou bateau te mais barge. Barge, ouais. Donc, bon, Mathilde Gola barge, ti Zongo, Centrafrique. Côté Équateur, qu'on a su qu'on a. C'est là où moulaï. Si vous avez la tournée, mais est-ce que tu as pas côté qu'on a tu as moutou, tu as combat vite, mais la Centrafrique, qu'on a, vient, tu as vu la mission avec la Koufiba, Koufape, père à son âme. Azaki na Centrafrique, à ça, Nzambe makasi kuna ba yebi, donc il peut nous recommander. Donc, tu as avec Kalala, ça lui dit lettre recommandation, à la Fabrice, nous tous tout Kende. Alors, nous avons Nigeria. Tout Kende Nigeria. Pas beaucoup de recommandations à Nîmes. Pas beaucoup de parents. Après, cette recommandation de l'église. Ah, ok, d'accord, avec l'église à Nigeria. L'église à Centrafrique. Ah, oui, la Centrafrique, d'accord. Parce qu'il faut que commencer à Centrafrique. Voilà. Donc, on a, par exemple, la Centrafrique. En fait, quand la allons à Congo. Ouais, ça, à Congo. Ah, puis si je suis recommandé pour qu'il y ait Centrafrique. Parce qu'il y a Yébana qui d'accord. Ça dit qu'à ça, il y a un serviteur dédié à Centrafrique. Ah, ok, en retour, voilà. En retour, si quoi, il y a un routine d'abino pana bango, bah, quoi, il y a un babino. Parce que nous, on a Yébana qui kuna, nous avons voilà. Mais nous, les parents, nous avons maman a besoin de voyage, papa a linga yango. Pour à mon avis, un voyage très compliqué. Parce que papa a moi sévère. Voilà. Atali a dit non, on m'attend à barge. Ok, tu l'as zoko. Donc, on a aventure aussi mbatté. Mais moi, j'avais la conviction.
tokotaki jeune moko 3 jours nga bino tokende kaka alors juste okende na butu aye otalanga na barge wana vie aye otalanga na barge atali baba na okende amena petit frère nanga aye otalanga bana okende mais c'est pas possible ni okende kaka bonga bino okende kaka ah bon nzamba accompagné mais c'était très compliqué voyage wana témoignage nanga liboso bana wana voilà tozwi bateau pona okende tizongo mais na kati ya bateau yebi makambo za rebele voilà yebi nzela maya choléra ekota na kati ya bateau bato bazokufa na kati ya bateau na choléra ezwanga diarrhée au centre on te comme quelques jours parce que 21 jours faut ça la nzela Kinshasa zongo na bella tokoma na zongo wana maladie grave na yebaka ke na okoma te na okufa tato comme na zongo na lala jumo na butu na prière kaka na osambela na lota bala kisingai likasa moko babilanga mo likasa oyo soko tokisi yango meli yango okobika Atongo pe na lamuki na bisi camarade na ngala ngabi memanga na luka likasa moko boya en tout cas so na tokisi likasa na meli na obika amimanga pe na mulimo likasa na mulaki yango watu wana zongo wanga maladi penza no wasimanga uta osimba po na tambola alaksinga likasa na bisi likasa yango yo no melelo yo la mona te ngabi zwa yango na sûr na likamna oyo bisao tokenda pe na tia likasa wana tokisa na mela na bika mbala moko na bika na ipe likasa ngote so na iso que l'action lo la oyeba ngote tu yoko traverser toke Centrafrique na Bangui na bi secteur la bien ngabi na sala nzela wana lo mbanda kati zongo c'est pas d'aller comme ça sur une assise à zongo ah donc on a traversé pe Bangui là ça fait longtemps ça me rappelle un peu l'époque donc tu traverser Bangui quand tu comme na Bangui tukoko ya l'église oyo ba recommandé biso ezaki wana mama pa kufa mama Zangano ya mobali ezaki leki ya président André Kolingba donc tukoko le roi la famille présidentielle et voilà André Kolingba président alors ba yambi biso mama Magui Zangano pe asona makufa pe na évangéliste et voilà évangéliste Sylvain Ferrema Bayambi biso très bien tu vas na bango tu travailler va ni biso pas nièce ya président sœur Berthe toujours vanda wana mais nga santé za ira bien te ils ont dérangé déjà ouais ils ont dérangé kaka donc tout le temps que na vana mboka na santé la bien te mais ba prière kaka tout ça là alors nzamba ebisa nga ke miracle la liboso na sala pa na yo na ko mekotsa yo na milliers ba grand ouais tu vanda ka jour mo boye oh non pour que nous ayons un problème, il y a un tout que nous bonnes de la bonne. Ah, tout bon de la bonne. Donc là, ben on joue biso. Voilà, on y est, naïm tout le temps. On est biso, tout ça, mais là, tout ça, la ah. Puissance ses alliés. Puissance ses alliés. Ah, bon, on a remis ma bino. Pas oncle. Donc, à moi, la mot, on a tout que nous arabiens, t'es beaucoup de bonnes de là. Bah, les bossons dans la tchapé, dans ma colonne, palais présidentiel, la frère, voilà, tout côté, tout pria, et si nous avons pas ça que ma camouflage, moi, on a appelé à se calmer, pendant vraiment un bon moment, bis tout tia qui est pendant que non, calme côté. Mais ça les réchute après. Na évité sur la ça la réchute après parce que bis au salaire à 2 mois après tout Quand lui a se calmer, ça dit que donc période de choses qui on a comment bien voilà. A comment vraiment bien sans problème. Et puis si biso vraiment peu courage et à continuer. Alors on est resté là. Santé ça qui bien té, tout ça. Tolongo ana 2 mois après tu rolongo tu que plutôt se diriger vers Cameroun tu comme na mboka mo ba benga ngo Garabulai na Cameroun Garabulai mboka ana na ko bosa nango te frère libre omoni ke bozoya ndenge zaiki kaka
tout le temps on a passeport, tout le temps on a laissé passer. Ah, bon, un passeport, l'institution n'a pas laissé passer quand? Laissé passer quand? Il y a pays. Il y a Congo. Ah bon? Tu as passeport, tout le temps on a laissé passer. Bah, vous les savez bien, non? Voilà, que ça biso pour financer moi là, boleki, pour finir moi là, boleki. Tu vois comme la Garaboula, il y a une frontière. Il y a une frontière musulmane. Parce que vous avez un moyen financier autant. Vous avez un moyen dans la Centrafrique. Voilà. Tu travailles qui wana, ma frère, l'église, bon, l'église est financée, qui biso pays son mongo, tu continues la biso nzela. Bon, là, il dit que moi, monsieur, je la présidence, mais c'est wana, il y a biso là. Après ça, biso té. Amela biso. Ça biso rien, donc tu pas la biso pété pour alloger qui biso alors les biso. Donc sans problème. Tu peux t'envoyer cara, tu qui pas petit. Donc mara aux famille présidentielle, bon so tché moi mon quoi. Ah, mara moro. Ego bébé la bino donc tu ka épée. Continue la biso nzela au église épée ça qui biso, yango le to kenda bina. To ko na Garaboula, tu to traverser frontière, tu kutana commandant mokaza musulman ici biso bi awa papier les caté biso toi on va laisser passer ah faut passeport bino bino bon les gars laisser passer la Centrafrique vos voisins Cameroun te donc allez bozonga to me ko financer boye botya biso mongo ta gangela biso azongisa biso na ngam donc to combien na mbongo kozonga bangi ezate bon moi ici mbongo ba botya biso mbongo nyoso Mon zonga bangi ezate. Mbonga ko continuer Cameroun ezate. Donc tant to koma ki wala. Frère mon bo to kutana ki na ye azaki na alouer l'hôtel moko wana. To ko chambre moko biso 3 personnes. To zongi siko na ngambwa. Bengani miso ba zonga ngambwa Centrafrique to koti. Frère nanga Fabou Sabi to bondela Nzambe. Nzambe nem ta membi so Alexa biso to kota to ba no prier to ça la prière il y a au moins 2 heures de temps to bimi to ngota moka na barrière commandant so musika kuna moli biso ayo boya ye commandant ka ye moka bengi biso to zongi esi so bulu so zo kende wana to c'est que non to ke na Cameroun to ala to kutana na mama mo na bateau mama na kenda libala na Cameroun c'est Magui alors toi qui n'est pas là. Ah bon que vous n'avez pas ni ok d'accord. Ah oui mais vous avez passé la solo. Ah vous voyez à la bureau nanga. Que la bureau na bon na la problème pour bon de la ponanga. Yémisez moi. Ah bien na problème na limite bon de la makasi pour le bon de malembe pour la musulman. Donc vous prier pour nanga expliquer biso a un problème moko. Il y a barin. Donc, avec la première marée, il fallait opérer tout ça là. Bon, et si là, si ce bon pour un bagage, Nabino, beaucoup. Maman a botolito. Ah, maman a botolito la zone cité. Maman a dit passer à la vie de bon Nabino. Tu bis de continuer à Nabiso, que ce qu'on a gare routière, tu comme si on bon de là-bas chauffeur, bah, même à Bissoti na Cameroun, na Yaoundé, comme ça, tu me gars au foot, bah, on m'a bon. Tu si mis à ta bilo, on a Bisso. Vachement risqué. Ma chauffeur va bouillir. Bon, tu comment obligé de te kabilamba na biso. Kagawana gare routière, tu te kabilamba sur la prima ngono, tu reçois l'arme. Moi, tu vois qui goro melongo la biso kaka de Garaboula à Bertois. Na Bertois to Souki. Alors, tu vois là pourquoi? Tu moni garçon moroyé à musulman pekaka. Abiro ça me souvient toi c'est la bakara même aéro ba 17 bakara c'est sili. Vous me kaka bosse à lobina tongo et bon bossa nini, bon continuer nzela. Je dis OK, y a pas de problème. Ah maintenant mabilo chez biso. Bon là comme ça lobina tongo, bon continuer nzela na bino. Parce que là hospitalier aussi de côté. Ah baza hospitalier. To combien ndaku na bango. Tant que vous n'avez pas bango, vous avez une église catholique, vous avez une église qui ça la dimanche. Ça la dimanche, les gens sont au Canada, au côté où donc m'a plein. Ah OK. Donc comme c'est go wana nanda kuana, tu vas na biso, tant on nous prier, papa na bango tanga yoki kaka prière. Aïe abi bato ba uchiwa. Oh non ba camarade na boya osamela mangala mina ba Jésus. Allez, dehors.
Mais garçon a tché mutu bakata mezanda kuna ngai tu sabi na bamboka za mutu mwana kutonga ndaku na ye mezanda kata lupanga mezanda kuna ngezanda kuna ote ngale mna yambi bango problème les papa banga tomboki titi ba se calmer tu tiki na biso bien si bo prier suite botika tu va na biso entre temps tu tali na cour ndekone ya mwasi alali azobela vraiment gravement malade ba mema na banganga masala nyonso tout eloko te bavanda mama na bango do bazela ka mwana ngasa nini akufa parce qu'on a eu ce frère voilà c'est ko bondela pona yete amone era zel penezana no penza abi boza soki père abimi comme ça bon me ko bondela pona ye na de toute façon vous ne perdez rien. Voilà. Ce qui te prie à Biki. Tant mieux. Tant mieux. Ce qui va Biki péter, vous perdez de l'autre. Voilà. Mais le gars, père Azawala, moi, vous priez, exact. Tout c'est là, sur Abimi, à qui va bloquer, on a eu là, il y a beau qui n'a comme ça. Donc, vous priez pour naï. Père d'abord, Abimi, après sa mère, on va tout prier pour naï. Ah, mais on a boy. Et bon, on a mais musulman, penza. Mais on a boy. Moi, je suis prié à maman. Aza mwana mwasi soki babondeli ya Biki eza pona yo soki pa akufi to perdre l'eau monter ça c'est qui va meki quand même mais wana yo ndima ngala mutu ndeko na ngala makolo prière to sisi to tikiye to zona na biso na chambre 19h ba 20h boy mwana fi wana telemaka te atelemi asengi biloko olia tanga asengi biloko olia mama na bando lela mama na bi awo ezalaka soki moto aza kobela seki kolia aseki alingi okufa mpona bango bayebeke mwana mwasi asala nini akufa bapesi biloko kolia mama na bango bando lela basali lokola matanga non mais biso pala biso soki mwana moto azobela akomi bimbala moko asali biloko kolia donc bamoni kaka mbala moko moto akokufa na ye ngabi mais non botika eta mosu priere biso osali esimbi apesi efia na biloko alie mpe sili avandi na kiti bando solola babababa na ntongo na butu alali na ntongo alamuki akiti na mbetu mere wana agangi abengi mobali na ye abitala ba pasteur oyo bayaki ababondeli pona mwana papa wana atali biso tie abibosai ndenge nini tobenga banganga awa bakoki te bino bosai ndenge biso selo te sombeli kaka prier kaka papa na binga na financer voyage na bino nde bozokende po bikisi mwana na ngai apesa biso mbongo poto longwana tuki amemi so tina ga routière abina bi chauffeur moko yenda ko mema bino tibo kende bertoi wow c'est là où na mona nzambe soka chelo boko na vie na yo et la première fois na ngana bima na aventure n'onga pas na oke na oyeba te mais nazo mona lo boko nzambe zo ko accompagner nga partout to longwa wana to keti to ko na bertoi na pourquoi parce que anzela mo mabe makasi et puis ça moulai. Donc, comme la Bertrand n'a pourquoi, ce que tu as église catholique, poto kende kolala. Église catholique, moko, tu as tout na sango moté. C'est que notre Congolais, tu as kende Yaoundé, tout ça la buena boye, tu as solana et tu as betaka ma solo. Après, c'est biso, na comprendre que va Congolais à solo. Abi pour nga na Congo, pour sango nga za mundela za Belge. Ah Belge, OK. Comment est-ce que vous avez tout ça Congolais? Si, tant que vous avez 60, 70, 80 et 90, Abina comprendre que vous avez vraiment Congolais. Français Belge. Abina comprendre que Congolais. OK, d'accord. Il n'y a pas de problème. Là, tout dans la supérieure nanga. Là, couvent. Là, tout dans la supérieure nanga, ceux qui à Rolinga, tout loger bino comme ça, bino tongo, beaucoup 15 ans na bino. Kobi gage tuna supérieur na zai Camerounais mutu munde lokola biso aboya koyamba biso abin la biloko wana te bake lukeska musa olala sango wana choqué tellement ya mundele azonga bi ngai muteba nango bina tika bino te mais na ola sabino na bureau nanga na okangela bino
bolala kuna kati na kange bino na funga bino ka tongo donc boa liberté te parce que za bureau na ngana yebi bino te na okangela bino na kati na funga bino ka tongo parce que bakange biso na kati to subila milangi après so milangi to subila lango tina tongo donc ça veut dire que to lala wana ba condition mo na bureau a che biso ka mwana timo to lali tina tongo to bimi to bimi to luka que l'église a réveil to luka moyen to te à quelques jours so to gozo mbongo faut continuer on a raconté l'histoire c'est édifiant hein? Alors to ki si ko yo to ko luka to mon église mo ya plein évangile ouais ba Camerounais ya ba Camerounais to komi kuna liboso tanto to bimi na tongo ba si biso no ndeko na bino mo ya Congolais azalaka awa boko kuta na ye akoyede bino azawa pe ateka na marché bu ba biso po za village ba biso na marché to komi na garçon aza Congolais be mo na bandal asiraka ba chaussures aza cordonnier wow asala mo likamne kuna asala mo likamna he akute na biso bandeko na ngai ambi biso vraiment ne sengonyo surtout donc voilà na expliquer non ngana mwana maduda te menga na mwana ya mbavu likolo kuna to bano sola na et tout ça là to côté moko to beti masolo ba to yeba na bango omino wa pasteur boye côté mais bon ngai yena la c'est que l'église wana ya plein évangile abinga kana l'église mo ba Camerounais ya plein évangile pasteur principal aza médecin à un hôpital général. Beaucoup de gens ont aidé Bino pour travailler mes collègues. À l'action possible, comme on a dit, action sur l'hôpital en bon, à na caillou nanga, Bino continue. Action sur l'hôpital en place. Ça bon, toutes les façons, na moti que bagage na Bino awa, na ma Bino nanda. So aïsi Bino boza esika ko vanda ko vanda et pas na ngai. Donc bo vanda pas na été, bon nous keneka kuna ko travailler. Ok, de kuna, tout un pasteur en gros, peut-être compliqué, mais titi, aïe, ya mabiso. Aïe, c'est mabiso. Non, mon hôpital, à Moussala, boya na 15 heures, nandaku, tu recoutes. L'église, pour l'église, na nandaku, n'est pas pénépé. Voilà. Donc, l'ongwala, tout ce qu'on a biso, frère, voilà, paix, à l'ongwe chez alors, à Tikani, boutique, nae, à même chose, nandaku. Nandaku, on faut mona. Donc, moi, avec un mystique, il y a mystique, donc, qui t'était moi Richard Mouquet moi Richard Mouquet donc toko carton toko te carton là voilà ma carton donc to là ouais pour mes attes toi la mission ça pour mission to vandi wala ba 15 heures ko to ke pas pasteur to sone sur la cible bon toutes les façons na yo ki bino mais soki boza batu na nzambe ya solo na bossa la phrase wana abi ceux qui boza batu na nzambe ya solo nzambe a trouvé solution pour na bino nga il commence pour na bino te ceux qui boza batu na nzambe ya solo nzambe a trouvé quelque chose nzambe a trouvé solution pour na bino bozonga na bino bon tozongi na biso apesi so lo te abi sepelo ba apesi programme te tozongi na biso kutu frère na ngana ko bouger na nzela abi donc tu kena tsonga betaka tout pas ma donc tozongi na biso ngabi et là, on peut gravité, tout ça, c'est déjà bon. Tu vois, on appelle celui-là, et ça, gravité. Allez, bon, pour mes atis. Tu vas nous faire, on a 16 heures, tu vas nous 19 h. Tu vas nous voiture à passer en haut, et place aux Alaki. Place aux Alaki. Attends, c'est pas tout, tu vas là, tu es ici. Aïe. Aïe, vous avez vraiment votre nzambe à solo. C'est pourquoi abi maman nanga il fallait ba opérer na Yaoundé Motema mais il s'est fait que tu as le date vous avez monaté donc na sima na bino kaka ba téléphoner il faut kende lobby na tongo parce qu'il va opérer après demain donc voiture nanga eko kende ti Yaoundé donc bozo kende na e ofele bo foute l'autre on appelle ça vision à provision c'est ça qu'on dit ça hein? C'est qu'on dit que on appelle ça vision à provision on appelle ça vision il faut appeler ça provision ça dit que solution voilà c'est un peu ça c'est ce jour là qu'on a confirmé réellement que Dieu m'a appelé voilà que nzamba yebinga
Bon, attends, ça veut dire comprendre vraiment que vous avez sali dans Nzambe, il y a solo. Tu côté dans la voiture, il y a une voiture qui plein évangile. Voilà. Nzela, il y a Cameroun, barrière, il y a police, il y a Mbila, il y a ébélé, tu comme na Yaoundé, barrière, il y a ébélé. Alors, comme il y a une voiture, il y a église, dans les cas, vert. Le document pété. Le document pété. Batuna biso l'autre côté. Tu te comme na Yaoundé, nande konanga wala, ndeto comme go. Dokutana na mama wana adresse apesaki biso. Tant to komi pa mama wana mobali na ye pe azalaki musulman. Alors to bandi ko solola kaka yambaki biso bien lokwa tukutana mwasi na ye ba pasteur ba teke biso na bateau tout ça la boye na boye to lo sola to skoyo bango baza ndaka chambre salon sko ye mama azobeta calcul ndenge ni ya loger biso. Tozo solo là, kaka, tu vandi boye, cour eza wana, ba Congolais mo bazaki wana, parce que Congolais ba rebelle na Cameroun na Douala. Na Douala, ouais. Ah, Douala be la onde. Tu na Douala. Na Douala d'accord, voilà. Donc tu vandi, ba Congolais mo vandi wana, bazo solo là, bango biso pe tu vandi na biso na kati ndako. Tant la bimi libanda, la mona voisin na biso ya ndaku na sima na biso ave na biso ngo na base na bandal donc na sima la di azala na azape combattant azala na Paris atenga ka bo vie yo kuluka ninga pesa yembo zo mono la di zo mbote atika yo kuluka nini awa bamela komika lelo tabi yo mafoto keno kana pale yo za mwana pale yo ko ba boete moto kanga ba benda banda ko bino ko koma no to ya po grand frère na bango ya fala on pa kufa pe à son âme Lili grand frère na bango azaki cuisinier ya mundele ya Elf directeur ya Elf donc directeur général Elf ya Cameroun grand frère na bango cuisinier na ye donc aki na vie ya bien et puis ya benga ba frère na ye ni surtout ba kenda kuna azola bango ndaku bazako vanda zwa biloko to kene nga menanga moko te to mi balate wa to ebiete ngabi rotika vete ngabi na otika ete so bolingi botika ngabe na tikali na ye ouais c'est normal non parce que ça normal oh bon to kende kasi meto que tu na nanu ya Lili to komi kuna pas grand frère na bango grand frère na bango amoninga kaka taka moninga Franchi tout ça ya mbinga ibengene mais oza chez yo tout ça au moins vraiment tout ça va voisin tout ça ma famille quoi voilà c'est la famille ba ya mbinga wana binga bino na camarade na bino bo vanda y a pas de problème tout ça là ba mabino na ndako et tout ngamo na occuper bino ba maramio surtout y a pas de problème ba biso para bango pe to vandi mais là to comme vanda na bango tu vas découvrir maman européenne camerounaise avec na cellule na ye tu comment travailler na bango na ba frère musokuta kiwana tu travailles tu développer comme une église père munene na kata ya Douala wana mais wana na bano kutana sikona ba serviteur de Dieu mususu tout ça là alors yo sala ke place on vanda kuna ba petiwana grand frère na bango ayesinga bien omone za Cameroun ata osa musa nzambe mais ova na ka boité luka débrouiller moi là il faut débrouiller moi là mo bo kuna Cameroun musa balosa ka nini musala ya les sentinelles donc on va yango likwata comme ça va comme ça sala mingi na voilà kala mais na habité lelo so ko manene wa kala kala ya ne ngazo ba Congolais tu balaki ba poto wala kala ba beti 3 mois ya security après au moins azu balar na ya kangi akena akene poto mais l'article si ko ba boulanga zaki faut futa mbongo fa ba kotisa yo bazwa yo parce que ma sécurité moko ya ba tenue ya ba nini tout ça là afutelinga là afuteli pe frère nangana là bazabi sona boulot parce que on va venir bien sécurité
Ah bon, problème ezati. Tout le monde a nzamba yebi. Un parcours à vie. Mais nganza masala nga grâce, sécurité na nga batanga na aéroport. OK. Mais na butu. Na aéroport, na fret. Nga no sa kuna na fret. Na bana nga kaka na document. Oh. Na documenté, abetika ka bongo kaka docteur. Abetika bongo, peut-être Jacob. Jacob voilà. On documenté cop kaka ba commission ka kombo esili ba esili na. On ça document. On ça document la fin du mois ba futo ka la na mabu. Cameroun la Congo. Congo kaka. Mais société monene Africa Security ya monene penza ba la Cameroun ba ebi. Frère Diamond yo ebi. Zo ayo mbote ya ngwana. Ce qui fait que na commencé à l'aéroport na butu na zonga aton na butu ba 17h au moins na kati na makolo moko tie aéroport pour donner na musika te na koti nga makolo banzela zamba tina bimi na aéroport na bon biso yaki na boulot maté pour voir na bino ba car rezo ya kota na butu ba zo kotika ba bilo la bango zo kende la fret tout ça là ezo ya ba car banana ba car bani tout ça là ka bon mais entre temps tout ça musa nzambe tout ça là tout développera et on ça là que jour mon ke musala na kutana ba bandi na nzela na cicatrice na loboko ba changa mbeli hein allez wa eboza awa ba changa mbeli ko wa na kutana ba bandi na nzela na pourquoi ba Cameroun pesa mbongo ngabina mungu te na ke bulo na ala wa mbongo te ndeni ngabina sa mbongo te ba kanga ba loboko ba zo ba mbeli ba changa bafuyenga ba poche makila pe so bima fuyenga ba poche lo ezate akena bango ba na achata ngato chubombe na libumu yo aketi na boulot basalinga pansement ba bina ngazonga ndako en tout cas jour à dégoût à musala ici kota inga kota inga parce que on réfléchir na osala et considérer que tu organiser séminaire moko mais na séminaire on fallait ngane na modérer la bien occupé musati na kata musala ka jour musala ko pokati na kati yango la bien nzamba tinenga apona osala misala ote nzamba tinenga apona osala musala nzamba na kati yango na kesuti afutanga pete na kata yango na kati yango tu vas nous développer église na frère wana et osala ba frère surtout ba voyager ni balé ba epoto ndeko nanga na Fabrice Abi a continué là à Côte d'Ivoire. Continuer Côte d'Ivoire. C'est pas ça Fabrice Razak. Ah Sénégal. Oh lolo, ah Sénégal. Ah Sénégal. Ah ça là OK, yo ça la makambu. Donc il y a Sénégal ici go. Aïe. Ya bio non, ya Kenae ba Bénin, a Kenae Sénégal. A Kenae Côte d'Ivoire pour on connaît la directeur so ya bad so go api na Côte d'Ivoire. Ah. Ba bon atikali na ngai. Donc même mungongo te na continuer. Parce que nganya te ko pasteur principal na église wana. Ba tout ba kei. So na tikali ngamoko. A continuer ko kamba église wana, ngai moko église pe ye munene tout ça là. Et au sala que pasteur moi utaki Yaoundé aye tanga yo ko travailler nanga. Entre-temps, na sauté page moko entre-temps, tant on travaille dans l'église wana, sœur wana camerounaise pour yenda initiative, elle tabanda qui est la fondatrice nango, cellule nango, avec ko annexer église nango na église moko ya munene église évangélique du Cameroun, parce qu'il fallait pas couvrir na ninga mikanda. Voilà. Tu vois, comment sangana na biso na ba serviteur église wana, to comment kutana, to comment ko se brasser. Alors là on a la connaissance, il y a un certain Chala et Somba Martin. Voilà. Surtout, c'est un grand serviteur à Koufa personnel. Il était devenu un grand ami à moi. Il y a un sataniste. Un ancien sataniste. Ouais, vraiment, à comment le livre va et raconte ce que j'ai fait pour toi. En tout cas, tous les Camerounais vont bien. Même à la Belgique, Batebele va bien. C'est tout le monde, vraiment, Batebele va bien. Tu écoutes, voilà, il y a un bon la moutema. À votre travail, pour la carte église, voilà, tu es au Kangamanaï. Là, vraiment, tu collé, tu comme vraiment un vrai mista. Tu travailles ensemble, tu y a pas eu au long à continuer banzila à Keba Bene, tu n'es pas Kendaïga. Après, on a pratiqué la travail, voilà.
et ça que pasteur moi outaki Yaoundé ayoya akute nanga moi ngani no travail c'est peine nanga makasi abi non à l'église là mon ngo évoluer ati na mais mon église nanga na Yaoundé pour évoluer parce que la moni vraiment awa OK musika un jeune pasteur Martin Bonga aux États-Unis Camerounais il y a notre travaillé ça na ba coréen tout ça là travailler na ba tout longala tout ngana okende Yaoundé l'église na ba c'est pena nanga makasi uka olongwe doalo qu'est-ce que Yaoundé pour travailler pe kuna la travailler kuna yes quoi c'est pena nanga makasi moi c'est ya bala eza mwana ngana ganyaki na l'église wana donc fi wana kutana na ye ayina problème te à une église te prier pour na comme ensemble l'église wana camerounaise tu passer à au bala amen tu les bazar ensemble oh là là ça c'est bon témoignage ça ozo mona donc yo sanga na kombi kuna na comme travailler kuna mais diable siko atele melinga tellement que na goma kina ko mata makasi voilà église avec église à munene ba tchanga na top na sommet voilà après pasteur nga deuxième ce que tu as vraiment matamakasi jeune expérience peut vraiment la vie exacte mais on quoi là c'est mon église c'est voilà qui finique à Paranaï père na directeur à Bempo na Cameroun na Kalilar na comment la cause c'est vraiment tout ça le roi moi fiançailles mais et pas na maman nzoto belé passer à quoi et ça réalité c'est comme ça je peux pas le nier voilà ayo zoazemi c'est vraiment et quoi tout quoi église va bien avant ta voilà alors ayo zoazemi passer la santé si quoi ngolo ngazemi na bisite ngama makamwana olonga bazemi tout ça de mabe ouais que sur na deuxième mabe en tout cas ngai aussi mbaté au niveau assumé en fait ndimi na assumé mais moi ça za ko banga oh ba parents na yé pour ça que quoi bas alors annoncer ngango na ba juillet ba parents na bazo préparer ba tinda na Bénin pour que ça baccalauréat na Bénin parce que na Cameroun na za ko rater mingi ba faciliter pour ça ba majeur ou bien mineur non ça déjà ba 18 ans avec la mukolo ba 18 à 19 ans alors ngapelaki na jeune na ba 20 et quelques donc na donc yo sala ke ba parane ba tindi na Bénin akei na zemi sans kaib ça parane aka zemi mon mais si ko to akei conscience na ngai et comment travail bon ngabi oleke likambo ya obetela nga awa bo benga pela longaka na longaka Cameroun pona ebike ozonga retour ya moloko zo mona la longwe Cameroun ba mona kenanga na Gabon okimi mboki pona mama zemi osente mo la kimi nanga kenanga Gabon la kimi nanga donc na boy nanga problème ke oyinda tout ça là pour nebeke tanga okende kuna ekobima kaka e ça retour donc ba oluksanga l'église ekoza scandale banini pona ko éviter ka ba scandale wana kimi nanga kenanga Gabon pour la première fois na kota Gabon na komi kuna pe na expliquer pasteur moto kutana grâce Kayuba kufa abilanga en pointe abilanga munyoso sala mabe tout ça là banini to bondela nae à partir que tu travailles na on travaille sur la Gabon na travaille sur la Gabon habitam mais mutema na ngai bezaki à l'est parce que tiki moi na moko kuna ngabino fona zo contact na moi masiwana abikaza Bénin na signé kala ke Bénin mona ke Bénin ngaba na omone ndeni ni akena nga Nigeria na kitanga na mama nzabe omoni abi Nigeria pe mena Bénin na konye ce qu'on objectif na nga na yela ki ba kote yo na ke na ngai Nigeria kutanga ke pe na Nigeria ça le école publique na ngai donc le Gabon qu'est-ce qu'on est Nigeria ouais l'école publique va période na bosaka ba 9 mois avant formation si là abino fona kende
Bénin. Retrouver. On a compté sur moi la moitié on dit. Tinga bi kona kika Bénin. Tana comme na Bénin na yo heureusement. Na écouté presque à terme. Na comment na Bénin na lukaye nous retrouver ndeni. Na retrouver ndeni. Avant la kende, na eu contact na petit frère na ye. OK. Comme on a eu Serge. Et singa après singai école atanga. Kuna na Bénin. Na Bénin. Comme na Bénin, na ketine école wana. Attention bêté, mais garçon la singa binabi camerounaise moko azali a roye baé parce que bango ba camerounaise baé banaka. Na tout dia Michel na ebi. Mais azan azemi azoya sous classe T parce qu'il a commis à terme. Abebi ndako vanda abi oui na ye place avanda. Alors na okende na kuté na ye. Ah oye amoninga asepeli. Oh asepeli quand même. Ah yambinga asepeli tout ça là bonanga ndene abia mais na obunda na kaka pour ça examen bakango loko na yela ki yango même na zemi na osala ngo kaka après na zonga na Cameroun. Abi OK. Tuvana quelques temps wana mama na bango ayekoya. Kwa assister na couchement. Voilà kimi na nga ndaku sasa bazao vanda na longwe Wa mfana ipale ndako moko. Na longwe sikoyo na ndaku na bango po yemta ya mai ngai. Na longwe sikoyo na ndaku na bango na qu'est-ce ko vanda na frère na nga moko. Bana vanda ndaku moko. Retrouver mon père kuna. Ba congolais kaka. Pasteur Francky. Ba congolais kaka tukutana kaka kuna. Mais mon côté est déjà depuis Bénin, on va voyager na Minanga na Fabrice, on va kinala moko. OK. Il était déjà depuis Cameroun. Il y a déjà à s'installer na Bénin. Na Bénin déjà. Apôtre Josué Mbakata, il y a eu en France. Sikoyo. Ya minga to mo fa na na kimi sikoyo, na kimi mama na et au salake il est pas au voyager que bala moi na Congo bon ngasko la longo na kefa na suna ami mususu mais ami yango siko ya za futé là ba petit moro boy petit yango ya béninois aza étudiant baba na chambre est-ce que chambre te me amukie to la neni ni ba ngba na kati ndanga atie mutu na kati makolo libanda to la bon après na zongi ni tam moi sa boti esili mama na ya zumwa na kena ye akene Cameroun na tiki wana tiko si sa examen d'état na ye après ngai nazongi na pe Nigeria na kena sisi formation na nga après na rozonga siko na Bénin pas moi si là non nazongi siko yo pa masa na nga pona kwa na swala tempo faire na ye ayaki mozo ko musala nzambe na ko ndanga musala nzambe tango frère na ye a fait examen d'état na ye na kuti bango presque na suka ba examen d'état azui pe asisi akena ye azwaki na EPT après ba azongi na Cameroun na tikana nanga ah bon sikoyo na sisi formation na sani ai fona banda musanzamba ai bon fona sa séminaire na ke louer stade Salmon na stade ya Bénin stade de l'amitié batoyi Bénin pour la commettre au travail na bata full gospel ba idanga muke ba mo mana opesa ngai na libona louer moi salle na sa moi séminaire tout ça là obike na sali na kena louer salle na na stade wana na kaboli pe mo invitation na ngai espoir que batu ba oya premier jour à séminaire ka boye 12 personnes ta salle munene 12 personnes on allait bien ngabo mahamninyo ngai na boulke ce qui na sali premier jour batu ba ye deuxième jour azui mbongo na continuer ko futa la salle mais na premier jour alors yo sala ke batu ba ya penate na défi siko deuxième jour là pas mutu pas un ami na futi mbongo na ye batinelaki ye na poto pa ndeko na ye ya kolia ya défi singai ke futa salle l'espoir que lo batu ba ye te lo ba koya lobi na ngoto ye na soir boye 8 personnes le ba 12 to kiti kutu alors nga bino mama na moni ko na tika ngo
Abia olukela nga problème. Ko na tongo na ngona na tongo na lamuki. Abia aller au séminaire na bisi batuka la poka diaki lobi séminaire ezate to suki sigali. Na tongo na wana fala que no yebisa siko ba kolo salle ba directeur à stade. Ouais. Na expliqué que non to suki séminaire le jour wana mtuto ça na biso te pona boy na nga banyongo. Banyongo voilà. Tana kena vandi na couloir. Tala nzambe nenga salaka. Na vandi na couloir entre temps biso to sala. To sa séminaire wana na zo yoka. Que Camerounais moko azo esplanade kana kata stade, asala ba plein. Donc chaque soir ba plein, ya ba 1000 personnes. Ngabi comme souma tout ça so nga ba ya pala nga be ba OK na ba kuna. Na vandi nanga na oza sko directeur à stade. Nataka bo mutazo bima na kati kuna nani ami nanga na Camerounais Martin Tchala Esomba o azaki sataniste wana yene mutu azo diriger yene tasala ba séminaire kuna sala ba plein wana tanga muninga yo sa ninya ngabi meno na yako sa séminaire moko wa tout sala bonabe donc yo mto sa séminaire ba cha pancarte za yo abezanga aseki chalemi abio passer Franki tika biloko wana tika biloko wana yaka na pokwa pananga ngabi no de toute façon na yiki pona ebisa bango peke na tiki abiya na pokwa oya oteya kuna abi yunga yango zate yanga ya yo awe siko sa mate quand même la pokwa na ye soir na tala batu na ebisi yo c'était ma première fois na tena dimension batu bate belé anenge wana na comment na présenter nga ça un ami to utene banda Cameroun to bani to na église moko tout ça là allez après singa préchoir nzambe place la kata bandi makambu ba délivrance batu bazo sanza donc ta ba monika nga binanga banda lelo akomi na biso se ye moko loba na senga te abi et continuer lobi a roteya na sala une semaine. Après, bon, pasteur, Franklin a fait l'école biblique, mon a formé ma serviteur, na ligne à la directeur école biblique. Voilà. Mais là, on a voyagé, nous avons voyagé là, sur la théorie, comme l'église, tout ça là, toi. Et c'est comme ça que tu commences à travailler dans le stade na Bénin. Bah, nous surtout dans la Bénin, baebi. Baebi. Tu as ça la culte de lundi à samedi, na dimanche matin. Plein, tous les jours. La Bénin. La Bénin. Il y a 1000, 2000 personnes tous les jours. Voilà. Tous les jours. On a continué comme ça et au Sala, il y a voyagé à Gabon. À Tikinga, dans le soir, on a lancé la délivrance. Tout ça, il y a eu veillée de prière. Quand tu as prié dans Boutouana, Moutoumoko, il y a Ndoki. Ayaki po aboma alanda frère moko na kati église aboma ye na kati église alanda ki po akoboma ye wana ngape na kati kaka neza na kati toujours prier papa to bano sa ba délivrance tata wana amen to ano prier à sanza épée na kati église il y a quelques centimètres comme c'est mina munoko na ye ezate ke bazo ezate ke eza histoire, mais tout le monde a vu. Bah, on na Bénin, bah, yebi, bah, mona. Et puis, j'ai présenté ça même na TV, tout ça là, et puis, on a joué, on a mabona. A sanza, on a munoko na ye, et puis, na ye, abomela rabatu. Et bima, ya libaya, bah, ça, on a la forme, et puis, na makila, na mutu, na, a sanza, tant a sanza, kouya, mbala, moi, si, ya mouké, comme on est Anne, ya béninoise. A sanza, abanolo bamakambu ke pas noki agibo te prier pour na biki mwana sko abanisco ko sala témoignage na ye ninga zaki na église na ba ba 1994 le bien non wana toza déjà na ba 96 voilà watu aja ba nasi wala si ba consacranga déjà dans la 6 formation nga donc déjà Pas consacré dans Nigeria, n'est pas consacré pasteur. Voilà. Alors, dans 96 wana et au salake,
tant que ça les témoignages wana lokola mwana wana autaki na église aki na connivence na bandoki ba pasteur musu baki na église ba bandoki a dévoiler bango siko publiquement tant ça témoignage guerre ebandi et pas là yo et pas nanga guerre ebandi ba pasteur wana basangani ba côté entre bango ba béninois basali likopa bando combattre biso ngai na Camerounais wana Martin Tchala Esomba personnam et au sala que vois qui Martin wana ebanaki na frère mon boy utaki Suisse ya italien ayaki pour aider biso na ma projection il y a audiovisuel quand frère moi yé aza Suisse aza italien mais va na Suisse a mundele tanga ye ayo kutana film ko boye azaki wana Sonia alingo bala fiango tu as nous préparé mariage na bango babino basali mwali kopa na bango basangani babino batu wana batekaka ba fille ba béninoise na Italie ba kesa prostitution tala ko se biso makambu batekaka kutu ba drogue et Matiti comité na niveau ministère de l'Intérieur parce que l'église elle est très visible. Il n'y avait pas une église comme ça au Bénin, il n'y en avait pas. Obi ba o kanga biso na kati ya église. En plein culte. Beta ngwa tati lelo pasteur na internet des ali pasteur Franky et Martin Tchala Esomba arrestation na bango. On a histoire ya ngoti lelo eza. Arrestation la bino. Oui, de bakanga biso na kati église. Et Martin qui? Martin Tchala Esomba. Esomba. De bakanga biso na Bénin, ba kanga biso na kati ya église. Boba humilier biso. Voilà. Ba ya penza ngaku toujours ango ezaka un samedi, tu as un culte mo samedi spécial. Nzonga ne ba mbila ba yaki ba batami. Martin azaki déjà la kati. Oye la leader, ngasko na hora secondaire. Ngasko na yaki na komi na ngate. Na ina moi retard. Jour esprit moi ça nga na kinete. Mais là bon, les autres ont une réunion spéciale pour na kende kaka. Mais ça qui gloire à Dieu parce que j'étais parti sur la kendate ba katade ke na yebaki. Tant on a yé na côté na voiture na garé voiture. À l'époque, il n'y avait pas un pasteur na Bénin qui na voiture quand on a. Tant on a garé la voiture, na mati escalier na côté na église, ko vandaka na vandi mbile côté. Police, Toluka, Martin, Franky, na Antonio. Bango misato, bakanga biso, batia biso na kara police, bakena biso. Motif e baniti, bat église bato moki, bato ganga, mais ba mimbiso, bakoti biso na kasho. Balongo biso bilamba, zigala ba sous-vêtements, ba humilier biso vraiment d'une manière. Tout ça là 5 jours kuna. Ngaku ambassade à intervenir, tout ça. Oui, ambassade à Congo. Il fallait ba intervention, tout ça parce que bon. Et au ça là que 5 jours après ba yako libérer biso, habito suspendre l'activité à l'église. Ouais. Parce que stade a lieu public, tout suspendre parce que né zaki wana. Avant ba libérer biso. Cher moko tana ensemble là naï. Zaki moi si il y a deuxième femme, il y a ministre, il y a intérieur. Même tu as joué dans... Yes, si on a qu'un écoutana mobile, mais c'est pas vraiment comme vous avez solo bao. Bateau baba batnanzambi. On a pris à Rakuna. Ok. Alors, ministre intérieur a ordonné Babimisa Bisso parce que comme il dit la présidence, il y a Bénin situation. Parce que Italien Morazaki Nakati, ambassade d'Italie, ils ont déjà touché. Ambassade à Cameroun, ils ont saisi. Ambassade à Congo, c'est parce qu'il n'y avait que les étrangers. Donc, comment est-il à niveau de présidence? Alors, président, a matière que si ministre intérieur a réglé problème. Le ministre intérieur a bien expliqué ce qu'on problème bien. Ils ont dit, ok, d'accord, Babi Sabino, Bazong Sabino a passeport Nabino, pour exercer librement. Mais, la stade T, Boluka et Sikamoko, voilà. Donc, Kolongwana,
Et au sac, abisi biso bon, nga out visa na sur séjour PTC là kabila nga bon, va bambio séjour à 5 ans, kende zo ngo gratuitement. Voilà. Alors ça que tu zuba séjour wana bon. Amina ngana Martin Abia alingi na esouti akene Côte d'Ivoire. Na tikali l'église de Panzani. Voilà. Donc église de Panzani continue na banda kuna seba cellule tout un moment après n'a remonté après Togolua Sika tout sangisi église de Vandi. Bon voilà à peu près moi histoire na to ko poursuivre là parce que ti ndo loin ti komagi awa to so na menga na pe sur la mwana botamaki wala mwana botamaki mwana kola mwana za médecin awa médecin siko ala ingénieur siko ala siko na 29 ans ala na Cameroun on va contact la mwana très bien. Ah, ça c'est vrai. Tozo là, il y a l'histoire parcours, il y a vie, il y a quand même tozo qui a bien des bandits parce que je crois que awa, on me dit que côté na kati, na quand même na yeba, ni na ngosalaki au côté na musala nzambe parce que na quand même vie na yo que vous avez sur musicien, on va yemba tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Mais quand on témoigner biso parcours, il y a vie na yo. Donc à partir avant on comment musala nzambe zagni. Parce que tozo ngi siko na sima. Tozo ngi na sima. Voilà. Ngala wana motami na famille mo. On est nombreux, hein, maman a biso aboti biso 3 et 4. Et puis elle a divorcé. D'abord elle a divorcé étant 3 parce qu'elle a zemi. Akenda na zemi et puis après a tiré biso na papa est au bal après moi c'est monsieur abota 6 enfants après. 7. Alors maman a biso a divorcé, a tiré biso trop jeune hein, nga tikala na grande sœur na na 6 ans. Nga na 4 ans. Frère Nangaï a 2 ans, père son nom Makoufa. Et puis, à Kenya Zemi, petit frère Nangam, ce soit à Kin, à la France, mais il travaille à Kin, Christian. Motenao, Christian, voilà. Les boss. Donc, et au salake, le tika ina père, mais père avec tellement maramé belé, a tiré sur la battante. Ma petite sœur Naé. Alors, au salake, ma négligence, wana, frère Nangaï Robela, a okufa. Ça m'a traumatisé. Voilà, petit frère Nangaï, Oaza, Oyo, Tikagi na 2 ans. Voilà. A Obela, a okufa. Et traumatisé. Voilà. Moni, tu as traumatisé, na kati Nangaï, na comme un esprit mogo, il y a moi haine, il y a moi vengeance. Dans la zone cola, dans le bec, il faut la militaire, pour la militaire, esprit mabé. Moni. Et on a grandi. Maintenant, dans nos colas, on a développé chant. On a très bien. Alors, on a un internat trop jeune. On a un Nzambi. Alors, on a un Nzambi, on a un groupe Mibali. Voilà. Il y a un orchestre. On a un groupe qui VP. Groupe Moussaki Jourdani. Bana qui est Boebi, Yakinzambi. Moi, tu as vu là. Donc, na master Moussou de créer des groupes. Les groupes, moi, je suis Jourdani. Après, Naï, tellement Naï qui est écoute, à Gounaza, moi, Moukalamo, Bouna, Naï, leader. Moni. Si vous avez créé groupe, Nabiso VP. Nous avons une musique nous en internat. Papa n'a développé musique en internat, n'a eu un internat. Mais on mettait papa à Bukavu. Quand on est Bukavu, bon, on les a 86, hein? 86. 86. Combien Bukavu dans 90? 86. Je ne sais pas combien Bukavu dans 90. 89. 90. 86. Alors, quand on est à Bukavu, na yokuta na Bukavu, liboso na yotanga na collège Alfadjiri, mais na yemba na quartier. Ngai mongoka tout ça là. De toute façon, Dieu subhanahu wa ta'ala lire na ngela lire ba musicien. Ni na lataka ni na zala. Alors, et au sala que kana longo ba longo linga na collège Alfadjiri na yokuta tene di banda. Ba ba Bukavu ba ebi. Na yokuta na tene di banda, groupe moko bazako yemba, ezaki skiva la musique. Ouais. Il y avait JR Kubalangidi, Nyosh, il y avait Terranson. Bon, on a besoin de ma master Moussous quand même à Mboule et les Kébé.
tala kuti bango baki na groupe na bango bazoyemba tout ça nga na ye na kota mais na monaki basepesela nga espace te na ya ba répétition bandimaki liboso j'ai animai na ye mais nyosh azao linga penati ayanga batikala ndenge bazalaki et osala ke na bino fa luka groupe mosusu na yo kene siko na groupe moko ezalaki wana Eli solo Eli à l'Afrique du Sud comme frère en Christ Eli comme un grand musicien na Tanzanie ti akata comme en Afrique du Sud il y a ya manga na groupe na moi la première moi bien on se pela na nani nao to comme mana bango mais groupe avec Eli a emo kinois tout le reste avec la Bukavu nga bena on se pela ça ngati on a lire pena na za mona ngo pena te na za mona yo simbate mais toujours betana bango musique et au salake na cambre aliment place nga za ovanda ponga père za osana bralima so na cambre aliment na bagira kota bagira na nzela na cambre aliment place za ovanda et na vie mo za ki na obeta guitare comme ne kimingai ngai senga mi obeta guitare bien to ko sala orchestre na biso oui, il n'y a pas de problème. Abeluka, c'est comme batou, tu composé orchestre. Na kena luki, Master Moto, il y a na cambre alimana, Godé, Kokowaya, Moto no yangwala comme capitaine armée, yangwala. Kokowaya, il y a Kokowaya qui soit Master na Moro Boye, et puis na Eugène Makoko, colonel, il y a Ope yangwala. Donc, et ça se groupe na biso ya bana cambre aliment alors to comme isko ko beta premier concert na biso to ke beta to ko sponsor bralima comme sponsor na biso po biso ya bana cambre aliment alors to na présent na biso azaki travailler na bralima voilà hier siko vieux de la forêt siko hier allez a comme isko to soit sponsorisé na bralima donc to comme isko ko beta to beti ba on peut ça sur ba t-shirt après ça biso ba nini donc on travaillait comme ça na Bukavu baebi là on met à ce que chamoko na Bukavu wana là ça chamoko et ça la succès ya rosakalate na éviter ko na composant voilà là on composé chant wana l'amour précoce. Et ça la succès au Sagalate. Mais évitez na composant. Tu beta, on a concours on a fait la musique. Centre culturel français à Bukavu va organiser concours, il y a ba orchestre, na ba chant, ba meilleur chant. Ba jeune talent. Quand tu on a ta classe, fallait biso to beta. Na côté tcha wana liboso côté tcha parce on obeta to basa ba concert wala na obeta nzembo wana a été répertorié parmi les meilleurs chants. Il fallait écouter na en France pour na ko enregistrer en mot amour précoce alors tellement que na komi comme tout le monde beta moko tout le monde beta sco tout comme na concurrence na groupe moi na bagir bano bango Bagdad musica tout comme ce qu'on ça la concurrence na bango biso tout ayiba na côté kuna orchestre à côté kuna mais vraiment tout beta ba concert belé tout ça succès nga sikoyo na komi sikoyo donc Victoria Ekoya Kester Ekoya na Bukavu Kester na Bukavu. Il fallait que je mette à lever des rideaux. Pour Kester m'a invité à Bralima. Parce que peut être Bralima qui sponsoring na biso. Il fallait que tu mette à lever des rideaux. Na occasion à moment à Victoria. Passage yango yo. Ce que l'on sait ni ngai. Abino abilo est amolarana. Na Kester période succès. Kester succès grave. 86 ouais. Ngabina biloko etambolaka na gwa. Nasi masana ngai. Nasi ngabina eza boye. Il faut te luka bord. Ngo kisi. Ngabi faut te luka kisi. Ngabi mona eza boye. To saka success mandaku. Elo eza te faut te luka bord to mata. Ngabi boni.
Et on se go batozo bagaya na kini jiba mela ligongo do so kinga nini na ngoni kuna. So wasa ba succès ba wenge wana. Parce que bazana ba bo. Ouais, ben na ngata zolo bakane to no yo kana confirmer ngote parce que ezaka ningi ba fana ko loba ba rimer. Alors ngabi na photo ko rakisi. Et voilà en 6e dans sa examen d'état. Abinango na bi jomo boko mo na Romain. Ouais. Avant na bangomba. Donc soko le ki kambra lima ba no mata bangomba nito ke ngota mu shekere kuna do bana bana bangomba kuna. Azaka yemoko a magicien danger ba nyo so ba ebaki. Et puis na ra yemo le pa on les a clôturé na ba fleur. Abidjo na repesa so a plan. Abibo tokende. Natanga kuma masana tipo la boy. Opo kene lai. Akin. Akin. Alors, dans monsieur ya yoka so ni nga zo témoigner parce que pour moi c'est bon la mutema na kuma mamnanga msu. Tokena yem tabisenga tokekuna. Tokekuna shongo toke vraiment je toke tokutena Romain ngo. Abisi sabinanga non nana. Ko la nga demaki. Ouais. Ola nga demaki oya bongo to sala masolo abolingi biloko masike maki osominoka maki abiyaka na demaki kaka abiyaka na demaki kaka oyena ngoka na sa ba cérémonie mamaki wana abikomona ningo mata donc ba okamwa yo ale kuta lesa ngabe mona biloko amino sakala asanga utu photo de sa cérémonie on la kivu abilo mo bongo abilo mo bon. Avec qu'il n'y a pas de problème, mais l'homme il faut aller à midi. À midi. Midi juste il faut couteau à. Ok, il y a des mains qui vont bien. Ok. Tu as la masse là, donc il y a des mains qui ont des mains. Moi ça m'appelle musicien, mais pas musicien. Pas musicien, mais il y a un groupe Moussous. Donc il faut aussi m'appeler balai pour ça quoi. Je peux ça là que, mais c'est les masses là à 11h30. Après ça samedi. Il faut 12h juste écoute à Bissoana. La zélima ça va 11h30 on a fallu qu'il vite fait pour d'abord il va problème là on raté. Le matin dans ngomba na ke papa na comme on va 12h moi va 11h54 velo moi bon. Termine nga siko na ozela et ko 12h pour la kota. Il peut revenir mutala ati. Et moi portail moi mabaya ka bo fongoli okoti mais ça clôturer na ba fleur ma fleur mo na kin na Congo za bo fleur ngo za so katyango bo misa mama mo pembe boye ah oui na mo la bani no ba ni ba na clôturer na ba lupango kala oui je vois le lupango les gars ba clôturer ndengwa sikoyo 12h juste ko ki na poussi portail na koti Abe ne la soli la odi naza mzaye sanga karibu omoni odi rien na pousse faire la porte odi rien na tindiki porte ndaku porte ya ofunga moi légèrement ouvert na tindiki porte ndaku na moni makino na boko na makina ngala chango nazaki na sachet voilà paf tindiki porte na funga na moni niau ya mwindu avant likola mesa munene ya mkenda non niau pena niau normal avant likola mesa tana fongoli porte na moni avant likola mesa donc la direction na ngai pour mesa ki liboso la direction fongoli la porte moni mesa la salle table à manger atalinga pena binanga Romain Aiko Rudia nyuma eza blague te boye abina Swahili nga alobi Romain tanga bando loba obike natika na kidiba obi tanga silisi kaka na baluki na zwi sachet wana na bwaki yango na banda mangu na kima tanga nazo kita na ngomba na kutana masa na nga azo mata azo ya nga esie nini nga bitika ngai yeta kome kita donc na kita mbangu ya ndenge wana yesu ko comprendre nga te atelemi nga ko no kita kama siko ye pola ye na esprit na ye
que aussi déjà biloko akasi ke banda zu biloko ba sika na kima mbango c'est pas possible. Et après qu'est-ce qui s'est passé? nga continue na ngai ngabi parce qu'il y a pas la matinée là ya mati a continue njela ouais abi bon il y aura pas zu ba plat ngapena kende akenda kutana aya kutana akutana nyao wana quand même nyao na ya sunga na esko ya na mona etanga zo komi na ndako na moni ebe mbamo karata yo koma pa na biso biso ki musika te na place am abi abi yo ma moni yango wana ngabi yo nini mimi wana lobiti ngabi biso abi na yoki kutu te donc taka bandika ko loba na baluki mbamo na kimi azo na bien fois les autres audibles zo bima boye audible ezo bima boye vous avez moi ba nyawo faut ezala amekaki biso il faut ezala nyawo ezaye ezaye il faut ezala angata la biso soki toza na esprit voilà atanta ki bino ouais so bino pe esprit ezala esprit aite to bana obenga senga bifo de luka prière église to sambela to be esimba te aina frère mo bwana yo prier na ba mère na biso frère Laurent ngabila ofana ke lukae to kinga na master na ngala to ke tiche bango to expliquer pour abandiko seka ngai senga biso to beto li solo yozo seka abi wozui abi fale ko to kufa po boyo karate akoti biso na ndako a prier pour na biso après si sabi non ah bon on a fait sa mère na ebsenga bitoko sa mère ta problème na ngana yo voilà ngana yo se confier pas na yo que la mère ma solo pourquoi voilà maratre na biso nga bon na be so ici maratre na biso ils ont échelon donc comme mon boulot alors toujours temps na la prière ba mikolo wana ni soto zo bondela na biso prier na biso après en tout cas na la l'est na l'est agaleste na nomo kage na ko kufa donc eloko moko ko komelanga donc à partir à jour wana na ki soit l'est et puis na rata examen d'état ne wana parce que na ki à l'est na koma ki émotion avani na sutumuki so na vani na sutumuki na komo banga donc na zo mondeli kamoko komelanga tout ça là banini alors ça là que na situation na ngala une année où les canaux reprendre examen d'état na rozwa mais na aucune église mais bongo ka parce que naki na ngape sûreté na makamba ngone ngezoleka parce que na mona ka na ko kufa le jour au lendemain tout ça là surtout qu'il y a le bela yo boy donc après malheur que masana yo bandi ko bela wa kendai na ngana abandi ko bela penda makasi akomi ko bela mais il a maladie kaka il a maladie normale parce que maladie na ye ekomi ko bangisa ngai chaque fois nga nzoke no tuna ye ozomona nini ozomona batu obiso abitela mona lote mais nazo comprendre pété mais ça ina ka maladie normale ti abeli abiki alors ça là que ozonga Congo ozonga kin mais na kena église ka bongo et au sala que je mona termina cousin nanga na coin bato ba yi bandal na venir kindara kisangani kindara hôpital Kitambo biso bana ba côté wana termina coin na cousin nanga fimo ka zako le kana Micheline et a fimo au tekene bandundu bakikuiti kuna abelinga la biente alobaka français na ki congolais nga temna cousin nga linga fi wana alandi fi yango cousin nga français ayebité c'est quoi benginga na interpréter tu no kende nzela fi yango bazo yoka biso cousin nga zo loba nga zo sa fi ala fi azo répondre nga pa sa cousin nga zo kende ka malé tite ko mandaka ba fi yango apesi biso ba kiti to vante sololi abi bon nga pena ke le papa na bino cousin nga dia kope simbi azongi si biso petit na ndako fi yango
amoni pa na biso après azongi na ye alibona ya lobby kuzela nga pongisi banini donc ayebi kaka copine na ya lobby donc ndenge ezalaka kaka lobby nango fiango aye tanga ye toyambi ye ti tobani na sanzete ya kokoti wana ale kuzelaka bandolo bafia na bite nga na yawa nayemaka mabolingo te nga na yeni na yo te ya bino abandi kote ya biso kuzela nga moni kaka bongo ezalaka bien te atelemaki na ye awine soni te nga soki na par respect natika na fia na fongola vi na nga mobimba onde bayebisaki vi na yo mobimba vi na nga mobimba onire moto azobetela lisolo ya vi na nga nalelama ya miso ekitanga parce que nga nayi mutu moko avant kuta kota ndaka ngangana ndaka naka na internat tellement que na non sentir manque d'amour pour maman tikaki moi nakenda kozwa kisi ya basi déjà t'as moi muke muke déjà na internat bakatanga banzolo komoka nga so na bengi fina cheo boyo soko talika loboko na nga oya olingolinga te okoya ukata na internat na bandundu wow nayo comme musulman avant tellement que le pas garçon moko na Hamza wana alors c'est la minga bilo mo boya ba fi soki fi wana sambela baza mutu makasi kina mekene loko na ngale simbite ya to continuer na ndaku ache basine ache mai ache ba parfum invoquer ba esprit na ye akotobenga garçon moko muki aza chaste to bengi komba fi wana garçon na komona fi wana ko ndenga lati nenga za to mona fi wana kata mai beta bilonyo so ozomona donc tango nako so ya bilanga ba moni fi nenga za boye nenga lati nenga za boye abi bo yebisa sko asa garçon la mke yebisa ye loba na ye ke ngana ko loba te koka muto aza mwana mke wa yebi basite e da loba e la zo loba aba kata mai wana nzambe abikisa bana na miketo na utiliser wana nzambe abikisa bango po milimo ekotela bango bana bazoye bango bete bazo mona kaka na kati ya mai te amoni kaka mutu na kati ya mai azo loba na ye apese ordre yebisa ye ke abima te mana veni na kwa veni alobi pe ko ngata na mapena ikuta fia na kwa suka mvutuma suka na mvutuma ozomona na deux numéros de numéro na yo moko ezalaki d'abord nzolo ya nzolo ko yaki na kati na nga so simbite pas le grand maître Hamza a invoqué ba esprit ameza bat ba petmusu na famille na bango osa boye osimba ete peut-être pas sambela ka bien parents na ya bondelaka za la protection au moins simbite mais tala okende kuna nga sa boye to simbate grand maître abiyaka to sa numéro parce que bete en feleka voilà bato basambela ati ozomona on s'en dans l'interne wata na internet titang na ekin on continue nango parce que Hamza wana ye to na internet ene tina kin parce que ye azaki déjà na kata magie déjà makasi alinga ko initier nga mena linga ati mais déjà il y a une initiation déjà babilo wana beto déjà une initiation oui banga na ça banga na ça babilo wana waza ba numéro mikeme mais ngai wana esprit déjà contacté déjà oui wana déjà esprit contacté déjà voilà ozomona wana déjà esprit contacté déjà parce que comme la vie moko ya désordre ya osangana te la vie bena ya désordre ozomona atata na banda côté église sika voilà je continue na ngaka kota na kateki na sala sa face na ba jeune fille roboya to ba ser église on a donc rien donc bango tout donc ondimate ozomona mais wana dans la côte église sika ozomona ke ozelo ko moko botinda ko kaka o sala ma sala biloko wa ba esprit wana déjà na ngo wana tiki Hamza mais oyo laki na kati na ngai banzoloko wana ibane ko nye o sala si mukolo oyo na kende okuta na pasteur na ngai na expliquer vie na nga
nasali cure d'âme abondeli mpo na ngai jour aza kobondela mpo na ngai ye moko ayebisa ngai ke non miso na ngai eza kobaluka miso na ngai ezobaluka lokola nyoka nakwea na se nakoma salite na rampa lokola nyoka na biso molimo ya nyoka nde bakotisenga soki ya nini nayebi mpe te omoni ntango moto ana na nzambe te babilo mosusu osala ozoyeba te place nezomema yo ozoyeba te place nezomema yo en fait ndango kolobi ser wana bali côté yo a détaillé vie na nga lo to sala salité to bimaki to yo zoloba nyonso nazolobela yo ke azometango exact te mais azoleka ondire ya juste azo frôler yango donc nazo comprendre que non eza nzambe nde moto aolobela ngai abinanga yo so tiki makambo opesi bino na nzambe te avi molai te ntango betingele wana mamoko souvenir mamoko aniau eye abia oza chance ya vie na nga po na profiter soki na continuer nga na odaye toprie na fi wana na sa nzete toprie na ye na sa nzete na biso ya kokoti c'était un 13 mars année nini wana foza ba 1990 91 après mbala moko yake na ye na butu wana nalala non 2 jours après naolala nalota ndoto moko nakufi yo pone pesa ngala zwa ma décision wana nakufi na do miloti ke nakufi sikoyo nakei net nakota na lola ne nakoti couloir moko koto eza neti bato oyo baza na nzambe koto eza bato ya satana nga sikoyo nakota kote bato babengani nga kota nzambe babelanga yo fo kende kuna nga bitenga na okekuna te babelanga yo porte neza kuna ko place kona otala kuna bato azoganga baolela na sutuka la pongi na ntongo na bete tata na biso lisolo abinanga omoni yo nzambe aboyi yo pende na lola do eza moto alifelo jour wape ata na lamuki na ntongo nazwi décision ngabi c'est moi même makambo ekomi ma sérieux parce que pisanga somo na lamuki na ntongo abino na makambo ekomi sérieux ngai moko nakenda mpe naoluka fi wana na biso memanga na église na bino ndako memanga na église pentecôtiste ma campagne donc si ye moto à travers ye nde na koyeba na komi sikoyo kosambela. Ça, on a bien compris. Mais quand on a moi, si tant on le bague, babiloko bakisi ya basio là. Na comprendre au moment que on va évoquer ni tant on a la banzilo. So monument, qu'est-ce que tu fais? Quel est on a un message on le bas. Na un message te. C'est ini. Alors moi tant on bakatanga lo wana bakatanga kisi wana bakatanga ngona 23h59 minutes. Avant minuit. Donc 23h59 minutes. Et balo ça reste ndene balo. Donc so monument si bakatanga na habite le bachainga. Donc so la monument na sepe na ye. Na tunyo komo na yo, so ko pesinga ka komo na yo. C'est bon. Na tiki okay. Tala bengo par exemple na bengo alimia, so ko balu ko tala ngabi kacho bo ngabi yaka, so ko talika loboko langa. Afin na kida. Ezaki na kata na main droite na ngai. Il faut tomber la fait loboko. Na tomba loboko ngabi yaka, so ko talika ka bona sima yaka, so talika ndongo tala nga loboko. Ufoya. Ça c'est vraiment parcours témoignage naïf vivant. Alors si vous toujours qu'elle côté à sous comme tout compris mais Marcelin belé je vais partir mususu dozo que on émission mususu mais quand même to continuer parce que tout ce qui est à niveau ya Bénin tant au sali église wala tikali yomoko tout ça bon vous allez na Cameroun wana kenaye yo tikali umako buna mais après et ça là ndeko ma poto c'était comment. Et ça partit avec Bénin de Yaki Poto ou qu'est-ce qui s'est passé pour combattre la poto. Donc, sur la peut-être dans le niveau là, parce que sur le diamant Mingi, les restes on va continuer après. Quand on a tiré na Bénin, j'ai travaillé, tout travaillé. Au guise, il y a la combat camerounais. Mais on a tiré leader. Tu es leader. Alors, on a combattu, Bénin, on a travaillé na Bango. Côté linga moi complot. Alors, ils ont banonga na formé Bango. Bango tout na formé Bango. Bakote ngama complot basalinga babenga binanga wala babenga ndenge za boye ye Martin ngazawana
Aboy moi sinae azu moi si mususu kuna. Ah moi si ouais la moi si ninguna. Aboy moi sinae. La camerounaise. La camerounaise. Abia boy moi sinae azu moi si mususu nigérienne kuna. Mais c'était vrai aussi. C'était vrai. Voilà moi si mususu. Finalement ta comme la bonzambe moi si les gars na même. Et pendant ça la gaga. Camerounais wana ngate. C'est comme si plan laisser la guité. Ngaite yé. Camerounais wana. Camerounais nem taboyaki moi sinae. Kamela boyaki. OK. Boyaki moi sinae. Azu moi si mususu nigérien. Boyo moi si kozala. Nga wala sikoka moi si wana wa camerounais wana azongaki. Azongaki finalement. Azonga na Benin. Azonga malgré azonga peu bizarrement. Moni navanda ka jour moboye. Donc il y a que na kutana amina nga mobo Sonia ari pe Suisse. Ari missionnaire na Cameroun. Ayibi moi na pa na bango. Ayibi c'est que non pasteur Franka tininga na pa no putela biso billet ya kozongisa na ombongo. Ayibi moi na Moi na ye moi na biso mbale. Ayibi na pa na bango. Ayi na moi na Benin. Ayi na Benin. OK. Nga vanda ka boye jour mon église na Tongo un dimanche, on téléphoner nga o. Moi si nous na moi no banga nga moi si c'est moi ndé. Non. La kena na aéroport na kuta ye na mwana. Oh non. Nengeza wana papa papa na maki grand Rosie Christian. Voilà. Abi papa lingo kotsa mwana biloko la bango na nga lingite. Yango na kimi na mwana na yawa na yo landa yo tout ça. Mais ça rappelle boité. Parce que boy neni. Le gros commis vandara pour régler les cams. Mais j'ai cherché à régler le problème moi na parent naie pour na balaye tout ça là. Balinga iti. Alors le gars vraiment catégorique, il est obligé de kabonara la tikaye. La tikaye. Parce que babala moi la té na par force. Donc ma parent naie balinga ité, donc baboyaki, père na mangu tabia un chien. Comprendre? D'abord beaucoup kilo benga na téléphone sur la benga yo chien o mukona kozwa na koboma yo. Donc la mananga bino zwa bon kenera na bana na yo na botane bana 3. Ah bon ça va la mise là. Après on a boté bana mbale su. La belle voilà. Ouais. Dans son qui a na mwana. Après boté su bana mbale. Boté bana mbale donc croyant qu'on peut régler la situation, mais tant que vous là, vous continuez à vivre na vie, que bala moi. Quand même, il faut bala quitter, vous bout bala, il passe. Bon, vous comprenez que c'est erreur. Oui, c'est erreur. Vous montrez que yo zo lo baga que tu pousse la. Bon, les besoins. Papa les qui na bango. Abina nga tinda dot avant tout bout moi ami balé. Abina nga tinda dot. Nous, on va réussir à les convaincre. Papa. Papa, un tindipe liste, un tindipe d'autres. Et qui? Père Nabango, mais Père Nabango alaki catégorique. Voilà. Une erreur, mais quand même, on sait qui va démarche. La démarche, oh, nous surtout, il fallait qu'il na sala. Simba qui n'était. Alors, tant qu'on a montré que Père Naya Zoboya, bon, moi je l'ai gardé là. Le quoi, ça retanga. La si sa classe, t'as foutu les classes, n'a été assis ici. Assis université. Et moi aussi. Oui. Ok. Assis université. Tant assis université, parce que n'a gardé qu'il a pas sa université. Tant assis université, bon, le gros assis université et que papa n'a bino à catégorique, alors on ne peut plus continuer. Zonga pa n'a bino, on a oya. Ce qui n'a yé, tout solo li, comme ça, n'a récupéré yo. La bana, tout zongi. La zongi sié. Na Cameroun après na aucun de Cameroun nous connaissons na Cameroun parce que ça na ndako banga bomanga ya parla eh mais oui donc voilà au dit Benin qui sont Cameroun oui na Cameroun pour na réparer parce que Christanga papa le qui na bango na zo mbongo na nga jour na sani na biloko na yo tinda ka sani ni azon selo mukolo mwana lingi na ete ngai na ko kokota ba conflit ya famille parce que mon colo moi na senini aboy. Ce que biba ba misato moi le bossa âge ni 29 ans mi balé âge ni 25 ans. Et misato vous avez misato à 22 ans. 22 ans. Donc on va au Cameroun. Moi au Canada. Mon Canada, les restes vont au Cameroun. Mais maman on s'appelle au Cameroun. Cameroun. Ça c'est parcours il y a vu il y a pasteur Francky mais ce que tu as le Benoît Bonende ni pokoma. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai travaillé comme ça, tant
ba longolinga église wana to na bango ba petit wana na ko betanga li solo pasteur wana nenga ke na ko bala mwasi musu atiki mwasi na ye to sali réunion na bango bon si c'est comme ça faut te destituer comme leader à église et go ça ma beauté nous temps to betali li solo to sa réunion wana bango ba enregistrer c'est quoi tango to si réunion ba suivre audio wana surtout ba tindeli ba mtu comploter contre abitala mutu na yo azo comploter contre yo donc on va balobaki ba registrer te quand on a lobaki ba on ba registrer c'est mission touche tant ya yé comme ba dispute tout ça là bon de toutes les façons église za yo ha atike de église na yo ngana kenanga alors là ko banda là ko banda église na amina nga moko akufa pe pasteur Mukoko mais l'église en est simbarité parce que il y avait trop de tiraillements. Après, on va en 2 ans. Je faisais rien. On a fait ça à cours. On a un professeur d'école biblique. On a un école biblique à Benéwana. On a un école biblique à Marc. On a un école biblique à protestant. On a vivre. Après 2 ans, on a prié à Raka. Là, tout ce que j'ai fait, Dieu m'a donné ça par révélation. L'année prochaine, on a sauté na mire na kota na kata lupango. Ce que mutima bilanga za kana bilanga bité ko sauter mirité. On va pas ça bilanga na bango. Yo année prochaine on peut so bilanga na o mususu ke sala. Dans la mugila ndoto bon. La prié et puis effectivement l'année qui suivait la vanda boye ba jeune moro boye ba non ça ba que organiser ba séminaire na bango ba jeunesse na été na vacances ba il va bien tout le monde ko ça séminaire mo boye na église mo kuna to sepela ki na yo ceux qui moyens un jour en ça séminaire mon frère moro boye leader na bango la na kati abiso ezali moyens ezali to premier orateur na biso o ya travailler na biso na séminaire autour ça na vacances pendant inviter ba jeunes partout en ça manette moi kamo ngabi y a pas de problème après singa pe thème la délivrance ngabi awa ko tibilo nanga to kende tant comme période dango so ngai na bampia kana ngai pecho ba be ngai pecho ba pesa ngape rien ba be ngai ça misala ba une semaine bampia kana ngai donc ba pesa ngape lote simbate ba na bano bude nanga. Tu commences à moi bien ngabi habite les âmes sans nzambe mon frère tu sais jamais plus ya nzambe ko pambola o kende kaka oso ndimaki kende kaka na kenda ko na pena na contre cœur na kenda premier jour quand na banda séminaire wana après on va conseiller na bona o salon premier jour quand na banda séminaire wana na te na sisi na prier baba loba baba aloba ba mema baba moko wana munoko funga makomi ko loba ndeti ngana tozo loba boyi papa mama pesanga loba sango panzani la quartier on baba lobi nango place ozaki petit kuna miracle bayenanga baba koka bayena baba bebele wana bon bango surtout baloba pété po ezali bango mama nzambe sama jour moko voilà donc bon mais ba délivrance c'est ça la tellement ébélé ba guérison ba nini bango moko ba ta quartier wana babina ngai photo ça la église ba louer salle bango moko to bandi église parce que mon église est na plus de 100 personnes. Ben je crois que tu as quand même suite dans après donc on s'allait sur l'église d'ailleurs à Bénin na Bénin voilà donc suite aux assure suite église d'ailleurs
ndenga continue ma église na et puis ndenga koma ki alongwa kuna komi poto ndenge puis musala nzambe na poto za l'église comme la ni ville de refuge la Scarbeck pour ça appelle livre comment appelle livre de délivrance totale en tout cas la prochaine émission parce que pour aller au suka awa makamusi ya kolobeze sur ce belé je vais to clôturer awa pasteur Francky Mboma peut-être moi le basuka bambote batozolanda biso Picho Pacho la Norvège ba tout balanda biso to clôturer vraiment l'antique moi le bapon clôturer pour première partie émission en tout cas on a pesa mbote na ba compagnon na nga lutte au total moi la nzela baebi apôtre pasteur Thomas c'est mama yuku ya yo yangwana na pesi pasteur Godé mbote ya yo pe yangwana pasteur Gédéon mbote na yo yangwana wa batnanga to zakala bango penza donc ba côté kuna donc Josué Mbele apôtre ya yo pe yangwana na pesi mbote pe na docteur Jean-Baptiste Kembo ya yo pe mbote yangwana donc voilà na pesi mbote na bandeko nyonso o bayebi ngai ba fidèle nyonso tout partout je suis passé. Amen. En tout cas Nzambe apambola bino. Je pense que l'émission ezalaki te pour glorifier diable mais c'était beaucoup plus pour édifier peuple de Dieu. Voilà. Donc voilà. Merci. Merci en tout cas, pasteur Francky Mboma pour le témoignage d'ailleurs vivant. Je crois que tu vas poursuivre encore cette émission, tu vas la deuxième partie nango. Mais pour les autres, awa, merci en tout cas la vérité quand même sur parcours nayo. Oyo dévoiler les lots awa, il y a quand même moi témoignage à Makassi et aussi il faut permettre de nous balancer nzela mabe, hein, on a toujours la deuxième partie, batika nzela mabe parce que yango zali nzela kufa, yo za sikola kata bonzambe. Voilà, tout comme la souka va de balandi. Oui. Nana ba lo moko. Eza partie mususu na lobiti hein. Ouais. Obi la bonzambe na ngala kutana na ba occultiste. Voilà, tu rebelles ta mot. Dans les parties. On va avoir une émission la carte occultisme. Voilà, on est à la deuxième partie parce que qu'on appelle occultisme à Makassi à Bonzambe. Makassi. Voilà. Donc je la en tout cas la deuxième partie occultisme la carte à Bonzambe. Nzela oya le kaki, bangai ba memaye, a comme la biso ko le biso encore la deuxième partie. Voilà, défier Bonzambe. Merci en tout cas. Donc on se retrouve la deuxième partie tout qui bat oyo ba digérer oyo et puis on se retrouve dans la prochaine numéro. Bon en tout cas tous vos alliés la biso, merci vraiment la fidélité et à très bientôt dans la prochaine numéro. Ciao ciao.